liwa utia be liwa liwa ah sabalola ah sabe mari dinele wapi mari dinele wapi wapi la papa na ye epela ye ba parti dinele kona yo ah sabe sabalola ibo da mseye ba yo bale kisinga na ultimate na muno kona ndimi cha mabwa kina Facebook na moyo izali vraiment mawa bon kombo na fili ngaza wa kufia cousin nga CHICO PULULU bon sango lobi tozaki ni awa ndinga uteba tourner na uteri mwanda boma lobi tozaki ni na ndako tozenge kuna katsa ndako tosoline pe normal boni ndako abi ate elo biso na ndako na mo ba fièvre madame bana ngamo pe santé tungse mais siko ngabi siko ça va bi ça ne va pas même mukie kara de tosololi wana ti ndako bima pe oza quartier na ya KULI davande na baya ya quartier kara ba okate suki bazo solola amela pe moi Castel n'est comme d'habitude tu vas 23h derrière kolongwa kinda ko afanda na Delvaux mais na katikata butu le roi bazana mwasi bon salaki mouvement moko liboko tout mwana mwana bandolela po mwana suka za pena mwa muke bandolela mama na la muki nda bandisiko koningisa ye oningisa mais wana mwasi na ye aoningise wada vers ba 2h aola mukate aoningisa ola mukate nde abimi libanda zuka ba voisin baza pembe na bango nde bazu mutuka bake na hôpital ya Monkole juste na monga fula kokoma bakomi kuna babiboyeda na ebembe bon parce wana vraiment écoute ngai lelo na tongo na ba 8h na ndako tupe esalinga ipasi makasi olobi toyoki ki azalaki awa yaki pe kotala bango toyokeli ye na sango ya maladi te subitement kaka toyoka baye koyebisa biso ke obino bovandi awa boyebi te ke Pululu akufi na nini toyokeli ye sango maladi te akendaki kaka lali na sapongi pe akendaki ka bongo po tokoki koloba crise moto ayebi pe temps oyo esalamaki te ezaka mouvement ya liboko ekweyelaki mwana nde mwana ntango aleli mwasi atali alongoli ye liboko amoni ke mouvement moko esalamaki ya mabe nde ameki koningisa ye akuti ede asi ya misuzelaki mpe maisulu te nde abengaki bavoisin ya libanda azwi ye bamenie na Monkole ntango akomi kuna baade aza deja ya kokufa donc na minute oyo tozwi bacor eza na maoka ya cinquantenaire eninga na ye nyonso bacomédien bakenda ye kotika mwasi azali awa na famille ya mobali mwasi azawa aza na bana mibale aza na bebe na mosusu ya moke antuka baza na fièvre makasi ezala mwasi ezala bana baza maladi toyokaki te nga mpe nazalaki na fete lobi na mobali na nga nde esengaki tozalaki na Pululu na ndako natiki na ndako tavandi libanda nde tozalaki na fete na tongo babengi ye pa camarade na yo namoni bapiblie photo ya Pululu appliqué crise ya lobi te aza bien wayende azalaki na elobi abi te aza bien eleki c'est ça abi kaka ya Facebook alukuta moto mbeso akobenga ye namoni bapiblie photo ya Pululu batie croix ya bi ya solo soazonsko série ya solo mais avant dina za l'aise ngate loko tolaki na fête comme na ndako te tia crédit benga na ndako ngaza na selembao yo makambo na kitabu yo koyeba te tia crédit obenga na ndako anduka no melati asale kwa ate azade bien habité na tie makelele wana akela sombi crédit ti obenga petit frère nende a confirmer biso nde to combien ba 12h bon ngai ejunga na tongo na ndako pour lobby tozaki na non na salon libanda awa tant tout est prêt na kuta hiver na salon bakate suki
Toi, si au côté sous qui sont tombés ta dame, di banda vers vani mo pandi, azo melani ba castel na eve aki mo bimba, to na eve moral et année pour mon tournage à théâtre. Et c'est que non, tout dans la pièce c'est ça, ba kuner ba qui en pleine déjà une préparation à film et bon ça là. Normalement si lelo be fait ba tourner pièce moko na limba. Fait ba kutana ba artiste am sous lelo na tongo. Et c'est que non, to préparer film et ça en cours kamite robima. Et tu comprends était subitement vous tout l'homme qui na tongo. Tu dis ça mon non vie à daï. Tu es bébé de côté qui est sous. So man, so o mala yo so sa de o mota sa. Natende yo zalande o tenga ma. Oh, parce que yo muto tenga ma de batana o kwanzambe. So sa muso ba to eso poto ne. Sa o mala Zela o bala. o zam bata mo. Oh non, yo na beta o. Sala ndingi yeso. Mala si ba masi asala. O bela ba. Beba ona senga ba retire mbongo na bango boni boyko. Papa pas un ngai sango na oloba vérité outi cordon nga mta passé nga sango yo mta la musinga na pongi parce que azaka olala déjà na notre travail butu mobimba na notre travail vraiment butu mobimba pour na film à CHICO on a préparé tellement aussi ça est retard dans la lèvre 2 heures je crois 6 heures yo mta la musinga appel na ekoti na oyamba mon président mutuna dai mutuna nani chimie Payebi que PULULU CHICCO mutunanga tono bi mutunanga c'est-à-dire mutunanga bato ba moni o tuzana na bomba mi na Facebook ou tout ça to ba moni publication na ba moni ke ba photo ngana publier eza ba photo lelote eza pena ba photo ya ba et puis neti biso x ne de Jorvi CHICO PULULU ya apesa rep apesa ba na conseil bozala toujours na ba détermination donc c'est quelqu'un où on a partagé non seulement monde artistique même na ba monde ya ba vie na biso privé quoi. Donc tristesse on a zanango eza vraiment tristesse il y a outi na motema et surtout to bongisi bolimbisanga na bato basalaka mingi comique pour biso ba comédien to bongisi mutumo ya pa pambate oyebi ke na style de jeune aye si tu t'adaptes pour ça les lots mon biso to ba ça c'est du PULULU donc il a marqué son époque il a marqué le jeu d'acteur et voilà donc nzambende appelé ça ki bisoye nzambepe azuye quoi. Ah oui, président CHICO, déjà, vous en appelez, il y a président Jorvi Mwanda, allez-y comprendre. Donc, président CHICO, on a président Jorvi Mwanda dans un mois trop. Donc, c'était les matins, il y a un frère jus d'orange, il a réparé un modé, a transféré un message moi à un modé. Comme on a resté en groupe poisson d'avril et tout, on a vu, oh, des nouveaux abagés, on a vu directement message, on a transféré au président Jorvi. Nathalie en ligne, on en ligne, on a roulé directement dans la bengi les matins. Presque dans des mythes, mais on a coup fit. Directement on a continué sur Facebook, on a monde coquette, banani presque tout. Donc bah publier le quoi on a mis tout sentiment, toi on a un sentiment de tristesse, vous voyez. On peut pas beaucoup parler et tout. Il y a un mené à permettre que on a biso le président CHICO PULULU kende. Au biso de Tikali tozwara maele. Donc là la mouka est petite et surtout tout le monde est sur le lobby tout glorifier à Seigneur. Donc c'est un peu ça, ça fait mal. Non baboué. Déjà relation avec le président CHICO, c'est là que relation professionnelle. Nous sommes artistes, artistes. Déjà c'est un ami à mon président. Dans son hasard, na yebaki na musika, na yebaki na pembeni grâce à président Jorvi. Des salaires qui n'aient pas été. En soit battant, au route en aïe, pour solo là et tout. À qui bien, aux un message, tous un message, bisognon surtout dans tongo. Tongo, on allait dans ma mousson, on allait au salon, on a vaqué dans l'occupation, on a mousson dans un an. Or, on mousson en théâtre. Mais moi, on a ça, on a qui souhaité pour à icône. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du théâtre congolais, surtout il y a comédie. Je me souviens, on a filmé Belé, Moscovitch, filmé Belé vraiment la Talaye. Ça fait très mal. Pour perdre mon tour. Bon, on a Bela. Sur la Bela qui est à moi bientôt, il y a Bibi Somion, tout bon ama, qui est président CHICO Bela, mais à Belité, à Lali, à la Moukité.
le roi bana nzambe le roi ba chrétien to obiga médecin nzambe azaki zo batalo bana na makomi na yeke na ba circonstances on sto komisa ka donc na pena na souci na mawa na passe na mutema aza camarade ya président nanga donc biso écoute biso na rep na benga na président Chico donc na tout préparé na film moko to jouer na Top Vision et ça n'a pas si fort, ça n'a vraiment pas si na souci na pena na poser le battre parce que ton dit m'a quitté talaka na minute autour déjà donc na évité apé marana kimia nzambe muka ebi. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez ce jour vous connaissez ni au bout de la monde la nanaï c'est souvenir c'est la relation avec les amis. Ouais, Chico PULULU, on a bien marqué c'est plus qu'un frère. Des fois on a bien marqué monstre, mais si on a bien bon, soit bien en général, on a bien marqué monstre. C'est vraiment un frère pour moi. Mais quand la disparition n'a eu les lots, choqué fort. Choqué vraiment fort. Mais comme on dit toujours, les circonstances sont tout glorifiées éternelles. Et puis c'est quand on dit beaucoup. Mais il est parti si tôt, il est vraiment parti si tôt. On avait encore besoin de lui pour nous servir, pour servir encore sa nation, pour servir le peuple congolais. Et hélas, je suis vraiment choqué, vraiment choqué. Donc. Parce que yo mutotenga mande batala kwa nzambe. So ça nous on ton un sou pour ton nez. Ça o mala Zela o bala. Ozam bata mo. Oh non, yo na obeta yo. Sala ndingi yeso. Mala si ba masi asala. Beba on senga ba retire mbongo na bango boni boyiko. Papa pa ntaka